te, s'abonner na Radi TV. Radi TV, théâtre à sol, ma film à sol. Bonjour na peuple congolais, na partout monde entier esika bozali, esika bozwami bandeko na nga nyonso ya Congo mobimba. Topesi bino mbote na kombo ya Tata Nzambe mokili likope na se. Toye na masolo oyo ya lelo ya koyoka ba député provincial ou ba député national oyo baza kolela butuna moi ba oyo baza kobundela pona peuple congolais. Bandeko na ngai na kati ya Congo na biso toza komona makambo ndenge eza kotambola. Veti balobeli ya peuple baza kolobela sous peuple te komona ndenge ba oyo mingi boyebi baza kosala ba base baza kosala n'importe quoi mais eza na ba oyo baza na tina ya koyoka susi pasi bakomo tina message na bango biso awa toza na moko ya député eza Miradi Bongo Diasai oyo atindi message na ye epa ya première dame de la République. Bandeko bitumba oyo to problème oyo ya mboka na biso e concerné mutu moko te. Batu musu bakozwa ngo lokola eza ba base, batu musu bakozwa ngo lokola message moko oyo eza même pas importance te. Tandis que honorable député Miradi Bongo Diasai auti kopesa ya ye problème et pas première dame kotalisama province na ye oyo ndenge eza ko subir ba makambo ebele ya mabe. Peuple congolais, bat oyo to votaki comme ba député, baza ko honorer te mboka na biso bandeko na ngai baza ko honorer mboka na biso te na ba propos makambo bo sala yango nouvelle classe politique oyo bandi ko bima. Soki ezalaki na église engeza bonoti molobeli oyo Nzambe atindi ene de Saint-Esprit ekoteli ye pour alobela bandeko na ye. Ezali député provincial to député national oyo azana na bongo na Congo central auti kotinda message fort epa ya première dame na biso mama ya bana bolanda boyoka eza audio atindi biso mais boyoka message ya honorable wana na tina ya kokamwa komona na âge na ye oli aleka ngo na assemblée atindi message bandeko na ngai partout bozali soki bozwi message oyo ya honorable Miradi en tout cas bokomisa yango epa première dame na kolela ya honorable wana il faut to honorer ye na message alobeli ba parents bandeko makambo ya mabe ozo passer na province ya Congo central eza province moko te ba député bakozala ebele oyo baza kokanisa bien ya mboka na biso na ba Congo lelo na Congo central balobeli yango pet na Katanga pe balobelaka yango siko oyo eza message moko eza kosangisa ba province nyonso na koyoka ndenge honorable député na biso azali mwana muke mais azana quand même na ensemble oli akomisa yango lokola motion akota na parlement amoni atina yango directement et puis après mesdames ba me ko résoudre ba problème oyo eza na kati ya province wana. Bandeko na ngai botala no video oyo ya soi-disant député aza kobina boye na botala boyoka message oyo ya honorable Miradi Bungu Diasai na oyo ya tindi bome ya ko mesurer tozoloba classe politique tozola posa batu oyo baza na souci ya population congolaise. Totieli bino video après totiela bino sikoyo message oyo Plamedi to Miradi atindi, je m'excuse, Miradi atindi et pas ya première dame. Botala na video oyo bongo sima totiela bino message ya honorable oyo aza digne ya kozala député ya mboka na biso oyo aza kolobela pona province na ye ya Congo central. Botala video bongo sima totiela bino message ya honorable ou a mérité kozala honoré. Je suis l'honorable Miradi Bongo Diasai, la première vice-présidente du Parlement d'enfants de Mbanzangungu. Ici, dans notre province du Congo central, nous avons trois problèmes.
De 1. Dans notre province du Congo central, il y a beaucoup de cas de viol. Et les violeurs sont libérés. Lorsqu'ils violent le soir, on les voit circuler. Ils sont toujours libérés. Mais la loi sur les violences sexuelles dit qu'ils devaient être arrêtés. Mais chez nous, les violeurs sont libérés. Selon vous, maman Denise, lorsqu'on viole votre fille, les violeurs seront libérés ou condamnés en prison? Dédé. Dans notre province, il y a beaucoup d'enfants drépanocytaires. Ces enfants sont abandonnés. Ils ne sont pas soignés. Ils n'ont pas de médicaments. Et lorsqu'il fait froid, ils ont mal aux os, ils percent le sang. C'est pourquoi nous vous demandons de placer des médicaments dans différents hôpitaux pour qu'on puisse soigner ces enfants et que ces enfants aient la bonne santé. Et de 3, dans notre province, il y a beaucoup de parents qui exploitent les enfants. Les enfants sont exploités, ils sont maltraités, ils aillent vendre des chicoines toute la journée. Pourquoi il n'y a pas l'argent pour payer aux frais scolaires? Toute la journée, le soleil et les gros morceaux sur la tête, elle est criée sur la rue là-bas. Les 100 francs. C'est pas lorsque vous allez parler, ils vont vous entendre. Parce qu'on crie dans des radios de ne pas exploiter des enfants. Mais quand tu pars à la bifurcation, tu vas entendre encore beaucoup de cris là-bas. Gaï 100 francs. Matungulu 250. Tu vas entendre beaucoup de cris alors que nous parlons dans des radios qu'on arrête d'exploiter les enfants. Ils n'utilisent pas. Il n'y a pas d'argent pour les frais scolaires et vendre de chicoine. Ce n'est pas normal ça. Nous vous remercions. Tosala na biso oyo ya journalisme oyo tosala ba analyse, toza na posa ya ba homme fort, bato ya mayele oyo baza komeka kosunga ba congolais. Toza na ba enfants de la rue, ba oyo baza kozwa ata moto moko te ya kolobela bango. Na koyoka message ya mwana oyo to honorable oyo tokobenga mwana te parce que makambo oyo alobi soki eza na ba église engeza neti prophétie. Ingeza boni. Mais koyoka message ya mwana na kotala ba oyo ba déshonoraka ki député. Tozokende wapi na mboka na biso. Mai mukebai basala ba base oyo Daniel Safu basala soki nde nini mais boyoki sikoyo na tina ya mwana muke député oyo tozo honoré ye. Na komo ya Miradi Bung Diasai. Boyoki message na ye. Peuple congolais. Nini oyo bo retenir na message wana. En tout cas, ndeko na nga nyonso congolais et partout dans le monde entier. Et si vous avez un message oyo, beaucoup misango pas première dame parce que ça tina moko oyo, tout ça ko pesa message circuler parce que président to maman moi c'est président baza dispo ya kozwa message oyo ya Miradi pour esala malamu. Peuple congolais partout bozali, tous en pose un message oyo ekende ti et pas première dame pour première dame à résoudre les cambo oyo ils ont côté la province ya Congo central. La province nyonso ils ont le même problème mais to lingate jamais makambo nyonso ezala toujours ndini. Na yango to senga la population congolaise oyo souffrir oyo senga aide ya bakonzi ya mboka ba me akotala insécurité na makambo etal pe éducation ya bana. Honorable na biso Miradi asili kopesa message oyo qui n'est pas première dame. Peuple congolais, tous en posa mboka na biso, ezala quand même reconnu ba valeur nango. Message ezaki ya lelo ya komona ndenge honorable wana ya mwana muke apesi message et comme pas première dame. S'il vous plaît, to comme sa message et pas première dame parce que ils a message moko même pas prophétique mais un message fort pour na kotala ndenge bana Congo mobimba baza ko souffrir na ba problème oyo honorable Miradi asili kopesa. Nzambe apambola moko na moko, tozala toujours bomoko pour tout mona Congo na biso ekiliboso. Tous ensemble, tout partager, bato bo s'abonner massivement à la chaîne Abisso Radio Télévision, la chaîne Abisso ekiliboso. Merci beaucoup.